Bote bandem de GDT va futa sike zanga wabino la grande dame mais kaka ndenge to misana wa ila bino basango kopesa conseil bandeko ba bolingo to elisusu na lisolo lelo bandeko za lisolo ya mawa ya pasi vie ya mbangu vie ya pressé bandeko to kolobela makambo yo le mystère de plusieurs sonorités ba mystère ba sonorité za ba son basango ba oto yo kaka ba makambo to mona ko to yebike ezalaka mwa ndenge grâce élévation gloire komata kopafuka kochamwe kotombwama surtout likambo etali mbongo bandeko mbongo nde mbongo lelo mutu nyonso alingi azala bien mutu nyonso alingi azala na vie aisée mutu nyonso alingi azala na l'art mutu nyonso alingi aroule carrosse mutu nyonso alingi dota baotala ye bomona ye bosentir mwasi to mpe mobali bandeko ba bolingo lisolo tozobeta ya ndeko mwasi moko topesi ka kombo Gisèle mpona kotanga bakombo ekosala malamu mpenza te ndeko Gisèle abandaki kosala na kompani moko songolo abandi gagné pas mal bandeko na vie ya Congo to pe ya Afrique botozwaka botolobe puisque eza na Kinshasa puisque eza na Congo pardon na réalité ya Congo lelo osa mosala baopesa $500 wa jeune fille tu as moins de 30 ans ovanda epa ba parents et ambongo belé et apenda mbongo ebele so oza mayele ko oko s'organiser na mbongo wana au save to pe o épargner pas mal chaque mois na espace à une année on se retrouver pendant na mbongo sali mamba minene bandeko mwana mwasi oyo azalaka na collègue na ye na kombo ya Ornella wana pe kombo to pesi kaka pona talaka bato bayebi bango sinon te sa bien te Ornella basala ane même musala ye pa gagnaka $500 neti Gisèle mais malheureusement Ornella pardon qu'est-ce que je raconte bizarrement Ornella atambola na mutuka cher makasi Gisèle pas aine na voiture na mais Ornella na mutuka pende cher makasi koleka non seulement ça abana voyager en mingi ke ba pays étranger ko ke ne ba poto et puis abana ovande pa na ye moko azali na ndako na ye moko ndako mo pe munene ya bien kitoko Gisèle siko masto yo ka musalo to sala ko jamais oza na ba maambo yo yaya kwa mvia kate oyebite na te ya bino miko nyonso esali ke mko mususu alobino na bota courage na sola na master na lukana na yeba penza mambo to pe masolo ngo ezalaka nde nini to pe ezalaka nini mon ami yo na mona ko bien boy muninga seki alobi non naza nanga kaka normal et puis kaka mbongo bon c'est vrai ba mama mususu monaka wana eza kopenanga ok abi na s'organisaka na ngai pas mal na mo mike nazwaka mais ba mama mususu eza au-delà eza ekutaka mwa ba cher et puis na eza petit ami nanga mutu apesanga mbongo na mbongo ebele ya solo wana moko mususu kaka ndenge ezalaka mbamastati ok accompagner ngai Gisèle accompagner Ornella ti epai ya petite ami na ye na Gombe pardon na makampana ntango bakei bakoti sentinelle bapesi mbote bakoti ta bakoti basololi nde ezala kaka ya moko Gisèle akei na chéri na ye pardon Ornella akei na chéri na ye baye kobima wana pe babimi na bambongo wana ndenge ezalaka mobali apesi mbongo et puis bakabeli pe Gisèle quelque chose soki $1000 babimi ntango mwana mai abimi $1000 kaka ya accompagner moninga bakabeli yo nzoka nde yayeba ete ezalaki piège esali ke quelques jours après Ornella ayebisi non nga na voyager na obeta so moko rapide soki na Inde soki wapi na osala 3 jours et puis na kozonga ya pas de souci nzoka nde ezalaki piège mama papa omoni camarade no ya kobetelo masolo ya vi na ye to mpe ya bamakambo asalaka to mpe ya keba ya bato mosusu ya baobetelo te
mais bao piéger yo nakangi parenthèse esali ke masa pandaka azalaki te Gisèle kaka bato mosusu nde bazala mal intentionné mobala moninga alingi akendaki ne koséduire ye po abima na ye bana basi ebele baza na baje wana ye wana kwatu master ayebi te abengi ye mpe te alobi ne mpe eloko te na ndako ya kope ya master ntango akomi wana abeti na porte kuti sentinelle wana oluka Fredi sentinelle ese mama wana rendez-vous te na na rendez-vous te nalobi naluka Fredi oh mais mama abayaka bote longolaka kuna ya yo nini mobala camarade nanga sikoso na yokoluka sentinelle ayebisi ye mama pwani bino bobanga makambo te nzoka nde sentinelle alobaki yango na ntina pwani bino bobanga makambo te sikoyo ye awa soi-disant mobala master siko aza longolaka kuna patron ayoki makelele abengisi beleli sentinelle aye amati likolo atuni meseki makelele nini azokono camarade ya madama mutu aza na se biso okotisa ye patron ngutu akamwe nano sentinelle alobi azali na rendez-vous na alobi te ok problème te kotisa ye akotisi ye bonjour bandi osolola ndenge ezala kaka non bandeko mwana mwasi abombaka te afungwami ntango alingi abanda koséduire le monsieur akomprendre te après afungwami mpenza afungwami ke non alobi vérité non Fredi écoute po abandaki na non tu me plais banini et puis après mobali yango tellement azalaki intéressé te et la fille afungwami ayebisi non écoute si je suis là eza parce que naa na posa mbongo namona camarade naa na bambongo ebele ayebisi yanga mbongo yo moto opesaka ye yango nga mpe na ye en tout cas nayebi kaza te esala bien te mais soko ede ngai j'ai besoin d'argent et ça ne me dérange pas on peut coucher mobali wana atali ye nie ayebisi tu as besoin d'argent ok d'accord mbongo ebele ndenge azwaka oui y a pas de souci ayebisi viens amemi ye afungoli porte ntango afungoli porte bandeko Gisèle amona nguma likolo ya mbeto tala nguma monene les amis histoire vraie makambo eleki na kisasa moto apesi lisolo oyo ezali membre ya famille mama leki ya mwana mwasi pourquoi apesi lisolo toloba ngo na suka ntango amoni nguma alingi apanike akima Fredi ayebisi stop abine malheureusement madame ndenge osi omoni mademoiselle pardon ndenge osi omoni secret na biso okobima bongo te donc soko osala erreur obimi okimi des choses ou bien liboma ou bien okufi donc neti olingai mbongo pour ton information camarade na yo ornela nga te mona piaki mbongo tala eloko opesaki mbongo yeyo nga nazali gardien ya nyoka oyo omona nga na gardien ya serpent moto apesa asanzaka mbongo donc soko oye mwana mwasi oye okushe na ye asandi mbongo nga siko na gardien nga nakengelaka ye nga nazwaka soin ya serpent donc master no bambongo monaka wana yanga te mona apesaka ye ayaka awa alali na serpent bapesi ye mbongo tellement azalaki na choix te parce que bayebisi ye ou soit liwa ou soit liboma elle ne pouvait qu'accepter bandeko mwana mwasi abimi na nyoka ntango akeye alali na nyoka abandi osanza mbongo ta basilisi acte nyoka abandi osanza bandeko nanga pour votre information avant na continuer parenthèse bamamba olaa na banyoka ya bamamba solo ezala baventure te année passée ezalaki année passée na fin année passée tosalaki baémission ondenge nga mpe nasalaki yango ko eya na chaîne na ngai ya mwana mobali moko video wana nazalaki nango me nazoyeba te natia wapi mais so nasengi bato natindela ngo bakopesa ngai parce que souvent babiloko mingi ya salite na bomba yango tambola ye na telefone te oyo babiloko bamitakala je garde pas souvent so navandi nango peut-être quelques jours semaine elimwe ou soit na longoli ou bien ka nde toevakiaka telefone bandeko nazalaki na video moko bato ebele basalelaki yango baémission bato ebele bamonaki yango tala nyoka molai bandeko mwana mobali azovake nyoka vrai sens amo munu mpenza nde mobali alala na mwasi siko nyoka yango tellement nyoka aleka molai alingi ye na nzoto
alingi nyoka na nzoto ne mobimba sikoyo apositionne break ya nyoka na oya ye azo kota azo bima bolimbisa ngai do ba mama ola na ba nyoka oyo ezaka masolo te ke no ezaka ba mama solo voilà tant fi wana siso bima na nyoka banjo sanza abanjo sanza abanjo sanza. Les amis, chose bizarre, tu anticiper, parce que biloko nyo soma moi c'est le bango na témoignage. Chose bizarre moi c'est lobby na bimaka na mibali, na bimana mibali na linga mibali, mais je n'ai jamais joui tel que na sepela ina nyoka wana. Abi na oka plaisir moko incroyable impossible. Donc fois 10 ya ona zorason na mobali. Bon moni ba ja diable, c'est ça les diables. Moni po akango na mutambo na ye, ako peso bilengi d'une manière ou d'une autre eza bato ba ina osimba kisi ya mbongo eza bato ba donc o nyonso zali mutambo wa satana même so boyoki ba témoignage ya ba phénomène mari femme de nuit boyoka que plaisir ou encore sentiment ezalaka intense koleka ya mwasi to ya mobali ya bomo ya journée boy oui ba passer bana domaine ya délivrance bako témoigner makambo na oloba bandeko oyo bana expérience boko koma na ba commentaire ah oui eloba marabiloko wana nga na yebi un frère ye abandai komelela ngo ba somnifère na moi tellement ya azalaka soka nimbi esprit wana yaka ya mami wata do ya azali penza moi makasa meli ba somnifère parce que ana posa oka bilengi alali na ye azwi visitation wana ya mwasi wana ye parce que on appelle ça des nuits pona butu te c'est par rapport aux actes et les œuvres de nuit. De nuit veut dire ténèbres. Babenga ba phénomène wana mari de nuit ou encore femme de nuit. Nuit eza par rapport à misala ya butu. Normalement ezalaka mariage spirituel, mari spirituel, femme spirituelle. Tokangi parenthèse. Bandeko esali ke mbongo fi wana komi pe na vie kaka ndenge masa ne chose bizarre eloko siko ezaki étonnante eza nini ntango camarade awuti voyage ye ndeko mwasi croyant que peut-être masa na ya kotombokela ye bizarrement camarade na ye aya ayamba ye nzambe ayamba ye alobi yo me nasepeli odécouvrir n'est-ce pas omoni siko nde nazwaka mbongo me tokomi eloko moko tokomi bato moko yaya bapiégeaka yo omoni masolo baya kobetelo wana bapiégeaka yo omoni ndo makanisi komomata yo okoma koma na boule ke obenga ye ka moko mosusu bokende ndakendaka badubai na ye wana ndakendaka bainde na ye wana okomi na likanisi obenga ye ose retrouve non voilà po anini parce que bapiége ako masolo babetelako ezalaka bapiège mitambo bapériode ya bana basi bando bima ava bavideo ya bambwa ebima juste quelques semaines ava bavideo ya bambwa ebima bana na basi oyo bakenda na dubai basala bavideo moko bazoloba on ne travaille pas mais on a des millions baobwaka bambongo bato ebele bomonango baoloba on ne travaille pas mais on a des millions on a l'argent on ne fait pas ceux qui ba effort ceux qui nini ngo babande koloba ana mais on roule carrosse babilo mo abongo bato bamona bavideo wana siko yo tango omona oloba nga pe nakende kotuna bango bato basala na bango eloko te mais ils ont des millions euros nzoka balalaka na bambwa mama malamu naki etelemaka nde nangenda kotelema ana na fin ya mois bapesi nga $, mbongo wana esungi nga na kolia nafuteli facture ntomimala na McDonald's so mpe kosila nango problème te mena ana kimia bamillion wana bakufaka bavie ya mabe baconséquence moko elandaka wana mama na ngai olinga te balalaka ponia malonga te boyoka lisolo mwana mwasi oyo moko mosusu bizarrement akendaka ndenge akendaka na bayebi non nyoka servir yo pe mingi il faut po servir ye il faut alia il faut alia esenga makila ye aliaka mosuni ya bato aliaka mbisi te na ngombe ye faut alia amela makila babisi non wana choix te tu ne peux donner que ou bien ndeko na yo ou bien soki mama soki papa baproposaki ye sikoyo mwana wana mwasi bandeko azalaka na leki azalika na leki non basengaki mpenza leki ne ya mobali sikoyo leki wana ka ye le fils unique ya famille babotamaka so misato
leki na bango wana ye peka mwana mobali ye moko leki na ngai ye ka abayebisi choix eza te ka yende nyoka ane besoin donc soko pesi ye te ou bien tokozwa yo moko sikona osandeni bayebisi non osali cadeau memela cadeau wana nde tokozwela ye bande mwana mwasi wana banda akoma mwasi ya nyoka epa na bango akenda asu te na famille na bango akendaka su te akomaka na batelefone mama je suis occupé so babengi no mama je voyage demain mama ekomaka ndengo na koma koya rare parce que condition ezalaki mbongo na yo famille ekolia te botala bacondition et pourtant ntango abanda kozwa 500 abanda kotia provision na ndako mais ntango amozwa bamillion bayebisi ye mbongo famille ana droit kolia te ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali yo oza na poso koma na mbongo ebele parce que vi ozomona mwa sang ozozwa no ne ezokokoka te mibongama to mpe bongamaka obika baconséquence ya bamakambo oyo ezalaka kuna po bato bakanisaka kaka ezalaka okeka oya naza na besoin mbongo bapesi mbongo esili wana bandeko eleki esali ke mwa mwasi wana asombi chemise chemise mwa kitoko chete mwa bien ya sorti ake kotala baparent ntango akei ya instinct maternel esali mama baokata moni bandeko yango nalinga bamama tosambelaka mama ta amoni mère asentir ayoki mabe pressentir mabe wana ogangela ye alobi na ye awa yokosala nini yokoma moto ya mbongo ti yokoma moto ya mbongo awa temps ezalaka su te moto ya bavoyage mama poni ozala ba papa bimi obi batata nde bazalaka mais toi aussi calme-toi c'est quoi mwana ekotala biso sepeli te bakalme ka mama basoli mama boni non désolé musala ezopréoccupe nga na po musala bavoyage boni Giscard ata azobeta bale bobenga ye le petit est venu il avait plus ou moins 12 ans un petit garçon comme ça yambi yaya ça va amekisi ye chemise wana kitoko mwana wa sepeli na wana olata ngo lobi dimanche azwi chemise atie na ndoto après alongoli aolata dimanche mama nga omotika bino parce que na voyage déjà na bapokwa soki mpe na batongo na voyage na okende soki mboka nini wana ok pas de souci taka apesi mokongo akei bandeko na bapokwa wana babutu Giscard komo nini apesa ye Giscard mwana bandi fièvre mama bango abenga ye mama mleki nao ça ne va pas mama mais abeli nini nga nazo voyager certainement oyoka na ye bien bandeko le lendemain Giscard akufi maman Lélie ne sachant rien mais elle avait quand même pressenti que présence ou encore visite à mon année ezaki suspect baleli bapandi matanga bake kokunda ye amonanaki te azalaki te bakundi matanga parce que voyage aki eleki bandeko aye kozonga juste quelques semaines après quelques mois après telefone eleli susu bakolo na ye balobi nde eza boye nyoka okontinue oservir yo osepela ovoyage okomi na bambongo okomi na mituka en tout cas deuxième sacrifice lisusu bozwi nga leki ka moko nazali na mobali wana désolé cho eza te ou bien yo ou bien mbeka oyo tokosenga yo mwa mwasi aleli sikona kopiana no te na ya turo mama na yo mwa mwasi asimbi motu alinga desiste alinga boya bayebisi ye soko boye eya problème te biso tokozwaka yo atali nakufa nana shwate nakendeka somba liputa ntango akei epa na bango taka koti na lopango mama bango amoni na mosika mere azwa nzete alobi yo soko mmeko tya makolo awa yo ndoki na oboma yo mama bosimba mama yo oza boye mpona nini parce que preuve eza te mama opresentir kaka eta mama instinct maternel papa tomboki bino boyebi bapapa surtout na bana na bango basi boyebi bapapa baza plus attaché avec leur fille et bamama baza plus attaché avec leur garçon
bandeko pera kasiliki yo oza boye mpona nini sikoyo bana yango soko bandi kobengana oyo tokotikala na mwana nini mosusu ye wana si akufi. Maman s'est calmée. Tant que maman s'est calmée, la fille a koti maman limbisa basololi nde ezala kaka. Ta basololi siko faye mwana mwasi abimisa liputa apesa mama comme cadeau. Nzamba abolingwe. Tanga tomboli miso atali mama na ye. Mama na atali ye miso na bango mibale kutani. Miso mama na mwana. Ma miso etamboli mwa mwasi oyo abandi olela. Maman va comprendre. Abissier, ma fille, ou à moi, na boti. Si un problème, si un ça ne va pas, je vais le sentir. Dis-moi tout. Moi, na bandole là. Ayo kara téléphone sonné. Ngri! Gardi agno kabengi. Abissier. Au moins, y'a l'on sala wana. Soka meki. O kufa. Maman fille moi c'est ressaisir oh maman désolé faut na que maman ba ngabisi ok n'est pas été vanda alobi na maman siko azai mayele ayebisie mamu nyonso na posa oloba na nga wana kuta avant téléphone sonné bolimbisi ayebisie mamu nyonso na posa oloba na nga tokei ngana yo toke église oko expliquer ngo prophète oyebisa ngo ngate nde téléphone tant maman lobi na ke toko expliquer prophète nde téléphone sonné. Et tant mon téléphone est kati, moi dans mon sco alinga ça neti sembla maman ebisi jamais. Si réellement je suis ta mère, si réellement tu m'aimes, nengo lelo bimisima emisu parce que lingina kufate, si réellement tu m'aimes, écoute-moi. Abisi tokendelo ekomelote. Nde ba memaniti. Ba memaniti na église wo. Ta ba koti na église. Maman yoka ina lisolo mo elo mote. Parce que Nzambe ka nde muta sala ike eza bongo poso ameke koloba na minute wana protection ezala ite mama c'est vrai sambela ka meso na ba ko lele nanu mwana ye moko akoka okanga liwana te bongo siko tu bela osani bandeko mama ebisi vanda prophète ye wana allez raconte moi so bando lela abando betela prophète tala prophète mambo ezaki boy tala tamba komika kote ya ndenga pesa ileki na ye mama banjolela donc sacrifice musu basenga ngai fona pia mama mama banjolela nde nakoka ite j'ai fondi pendant ka oloba na prophète bandeko téléphone sonné ngre gardien temple bengi yanyo kabengi prophète ebisi yamba afina yes cha au parler atie loudspeaker gardia lobina ye Gisèle au monika ndo chema kona kati église wana vino mobimba esukaka na kati wana mukolo yo komeko cha makolo libanda okufi bakunda ba olona yo bandeko na minute nde na osola na bino na osela bino témoignage oyo esali 6 mois na quelques semaines ekota 7e mois fi wana zaka na kati église abima te pona bato peut-être bakoloba bilobela to n'importe quoi. Le monde spirituel existe par rapport à likambo ya kovanda 6 mois na église ou 7 mois na église le monde spirituel est réel et na ba dimension to na ba mambo etali spiritualité. Il y a spiritualité, il y a niveau et niveau. Kopalanga te kosala ba vantir te. Bon mon kande ba yebisa ki wana mukolo robima okufa. Donc ndenga zawana ba batu oyo pona libération ou encore batika ya akende fo bayoka ainsi dit. Fo bayoka ainsi dit Nzambe mukolo. Nzamba koloba molimo mosanto akopesa orientation to akodécider to akoloba que non, maintenant c'est bon akobima, nde akobima. Ya ba réalité. Un mois passé na betele bino lisolo afi ya keno simba kisi po kende Dubai. Moi swana tanga ke église babondeli po na ye. Azongi normal. Mais bato église bazali na discernement te. Batiki mbala moko tanga bimika libanda église. Libome ezongi. Na minute nde na osola na bino bofi wana akoma kizengi to ke deuxième mois.
koma kizengi na ebite so a kufi bi azaka na bomoi. Donc pour dire quoi, le monde spirituel est réel. Et na mambo spiritualité, il y a spiritualité. Ba prophète na ba pasteur ya lelo, loyenge et atro, muta ko sabinote. Et nzamba zali, nzamba capable. Mais na mambo molimo, il faut yokara ainsi dit l'Éternel. Nzambe, la Bible dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Il y a de ces choses-là, oyo, moi, oh, mosali na nzambe to pe passer à kosala, mais il y a de ces choses-là, elles ont un niveau na yete me ya nzambe. Donc, il faut ayoka mungongo na nzambe, pato sa mungongo na nzambe. Na eba témoignage à papa moi un ancien occultiste. Abi, tango na monde wana bakomi ko menacer ye. Pour témoigner j'en ai vraiment molayi muko musu esala ke bakimaka non attends qu'est-ce que je raconte bakenda ko attaquer pasteur moko na ndaku na ye no attaquer pasteur moko na ndaku na ye sikoyo bizarrement na ndaku ya pasteur wana do soko zui epa na ye et puis quelques périmètres ya lopango na ye banda kokokoma te do zone wana nyonso ezaki neti zone interdite ezaki neti zone interdite moko bokotia makolo te parce que moto ebando bimana ezaki tellement impossible. Tata ngo kaka apesa témoignage, tant apesi témoignage na ye apesa garçon moko boye mbongo ya kisi esalaki ke mwana mobali wana abosani ba cri magique wana soki ba code soki ba prière magique wana pona ko calmer nyoka parce que ezaki force à prière moko nyoka bando sanza après force à prière mosusu po nyoka mbongo ekata siko ya bosanaki esali ke nyoka tango azo sanza e déborder ba mbongo e déborder na Lubumbashi esali ke na robanga ana ki ozongela moto apesaki kisi alobi na nga siko linga na sani do ezaki neti piège moko nde mwana mobali yango na somo wana akimaka na ndaku ya pasteur eloko ni eleka tango akoti na ndaku le pasteur n'était pas là tango akoti na ndaku ba esprit wana tango elandi ye heureusement amikotelaki na ndako ya pasteur siko bango basukaka libanda moyen bakota na kati ya ndako ya pasteur ezalaki te zone interdite moto yango bandeko na koloba na bandeko basambelaka. Continuez à intensifier le feu dans vos maisons. Vous voyez, baraté, combien ezalaka protection et danger dans le monde à ténèbres. Na ba église on nzambaza ya solo, moto epelaka. Yango bomuntu ba ebisa jeune fille wana ke mukolo okobima libanda liwana yo. Sikoyo, place azawana moyen ba atteindre ezate pourquoi? Parce que a protéger. Certainement à se faire comprendre. Donc en ce qui concerne bosso minaye déjà animé lié oui c'est vrai a déjà vie éternelle nenga déjà a déjà vie éternelle mais en ce qui concerne les conséquences il faut procéder parce que délivrance pour votre information ils ont la procédure délivrance par deux à processus ils ont dépendre na vie oyo vivre na mabe o sali ne loko songolo pakala n'expliquer yon l'autre fois en disant que bomoni nde tokendaka na bahôpital na hôpital okekuta surtout bahôpital ya minene okekuta badépartement ebele tona badiabétique tona basidatique tona bato ya bacancer toza na kanaka ezodétermine mpe ezodéfinir lobiko ya moto nayebi te so na se faire comprendre bien na oloba yango bien donc ya na moto mosusu kana eza tellement grave ke esenga ata mosusu avanda 2 ans na hôpital mosusu 3 ans mosusu 6 mois mosusu 1 mois mosusu 1 semaine et dépendre de likambo pa et ndenge mo na ba vie na biso et na bato mususu passé à bika do amutu mo il faut vendre na église ata 3 ans ata 5 ans na lana témoignage ya dakumuda ka moko o akoma pasteur linda mabina ya Castro alobi ya sala 3 ans na kati ya église na permanence nzambe muto recommanda abandola la ka wana pourquoi na mentionner ba makambo eza parce que ça bato mususu bazana na bango na maîtrise ya makambo molimo te po bandine kosambela lobi ou encore ana ba connaissance ne erronée ya ndenge na ye des fois ba se permettre à koloba bilobela na ba mamu surtout etali délivrance ouais délivrance ezali likambo nzambe
Donc moi si oyo mokolo nzamba koloba que non c'est bon boko libérer akobima na akobima na ye c'est bon akobima. Donc c'est pas que nzamba capable de te ezake ezosenga ndengo wana. C'est ça. Yango bino bo inokoluka makambo bota bangambo. Sikoya mawana ya pas eza muluki makambo ye wana za envie mais innocent bato akufa ke na sama bela ke osala mbongo kuna mwana bato molimo na ya na kimia te. Molimo ya na kimia te po anini yaya ke no simba bakisi na ye. Bande ko poto chite ko envie kate. Yaya ko envie kate. Maman papa contente-toi de ce que tu as. Tu gagnes combien? Ata 10 francs. Mais na 10 wana wana kimia. C'était ça pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Quant à moi, na mon mbino mbalaya simana prochain épisode. De bonnes choses à vous, je vous aime. Merci, au revoir.